Coucou la famille, coucou la famille. Bonjour à tout le monde, bonjour, bonsoir. Ça dépend à laquelle vous allez suivre la danoise. Mambote Ebele Bisika, Bizubino, Boboto, Bondeko, Nakati Mambote, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Voilà la danoise, vraiment la carte drapeau. Voilà. Naza pas dans la tête, bandekolanga. Nazo comment ba place ya mike pour notre sala émission. Voilà bandekolanga, voilà. Bonjour Nabino Nyoso Siska Bizubino. Parce que téléphone nangai, nazo comprendre depuis nae awa na libanda WhatsApp et nini internet ezozwate. Nazo comprendre fallait na benga à Londres ma kambebele avant na bima, je suis obligé na sala émission et puis les à samedi, je ne suis pas chez moi dans le moi place moka ya mukie na Djembeli. Voilà bande konanga, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte très bien bande konanga. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Les lots comme ça, conscience na biso, alors to pesi bobo to bondeko, na bandeko na biso ya église ya catholique, et puis to kepe mbango to lobi binza bebino nyoso ba shalom, to kei to lobi na bandeko na biso ya ba musulman ba salam alaikum, bonjour na armée d'Isali, voilà néo-apostolique. Ememe, et puis Yenge, na bundu dia Congo. Voilà, nous avons nos temps et belete. Alors, bande konanga, koufe la mutu. Le titre à l'élo. Koufe la mutu, oza proche na yo, oye ba valeur ya mutu. Koufe la mutu, oye azali proche na yo, ne okoye ba pasi oye salaka baninga. Soki baninga ba koufe la mama. Ozo kufinga mama na ya kufa kunda yo boy na boy pona yona no kufelite jour ko kufela mama nde okoyeba valeur ya mama kufela proche na yo nde okoyeba bandi konanga mutu akotikala mutu parce que soki na mutu akufelite proche na ye amona kaka ya baninga aoye ba valeur a mutu te ata mutu osenga ye pesa ngeloko kolia aopesa ete pesa ngai mai aopesa ete mais lelo soko kufeli ndoko yeba ndeko na biso mobali pasteur Marcelo to pesi yo losako liwa ya blanche premièrement eteye makasi azalaki pasteur mais abandai ko considérer batu te abandai komona batu ka ndenge wana andai komona ta mutu akufeli mutu ka akufi membre église moka akufi akufi kaka mais tanga akufi mwasi oyo akufeli aye koyeba ke vanité de vanité, tout est vanité. Atikala koteya vanité de vanité wana na église na ye toyebi te nga natikala kolanda ye te mais mutu oyo ayebaka likambo etali vanité de vanité azalaka mutu moko aza social azalaka mutu oyo azalaka open aza mutu oyo asungaka baninga asalaka ba œuvre bandeko nanga Marcelo ndenge aza wana akokaki kozanga eloko babengaka te orphelinat ya bandundu ya bana bandundu akoki kozanga ngo te parce que mundele azalaka bongo soki aza na bana baza ss baza anémique akolinga sunga bana mosusu ya banémique soki ye azobota te akosunga bato oyo babota baokoka kobokola bana te mais biso tolingi tosakampare na nyonso Marcelo aviki Blanche alati kutu elamba oyo ayebi te. Cela veut dire que basombelaki elamba moko kuna na Turquie balatisaki ye babilamba oyo bavoile wana bamamiki ye oyo keso azalaki na bomoi alingaka boya tabiso alingaka modèle wana te alingaka monaki koto ekangami bien te koto esalinga boye lelo Marcelo ateyi biso vanité de vanité. Et puis, Bamateya na ye nyoso, et comme il a basé sur Blanche, basé sur moi si na ye. So comme akei moi si na ye, est-ce que moi si na ye ba azana kacha Bible? Bino bat bolo baka bote a Bible.
Bote ya Bible, batu bazo tonda na l'église à Marcelo. Ba longoli makolo na bango kudu kudu bamso bazo ba moto e makolo. Pona baya koyoka ke Blanche akei na eloko te na kati ya cimetière na ye. Nyonso etikali, ezali vanité de vanité. Oui, ndeko na ngai Marcelo. Mutu oyo ateyaki yango ke ezali vanité de vanité. Ateyaki yango peka na suka. Tanga moni ke elamba lingalata ekomi mukie nzoto eboyi bandeko so bozana ndako ozolia ozomela yaya okoyeba te pasi ni eza na hôpital ngana azana ndeko na propre azana hôpital ya Saint-Pierre nde na olongwa awa na okende kuna kokoma ka ozokoma na porte okuta déjà bato bamsu tio bakoti na zolo basimbi benda mai donc tio na zolo elo mo ezo jembela asimbi azotambola kaboy bato ya modèle na modèle encore pe moto eza makasi ba chambre na bango peza climatisé te bazo bima libanda po bazo mopepe nde place ko lobaki nzoto eza valeur te tango zoleka ba chambre ba porte ba chambre ba funguli bato bakonda bazozongisa bango ba mai moto ayeba akeloko eza vanité de vanité katango akomi na mbeto hôpital aningisi alati asali lolendo akende boye Marcelo atambola na ba Ferrari tala Marcelo ba voiture bele tango ndo kufeli mwasi kaka mikolo yo zoyeba eza vanité de vanité après un mois Marcelo koyeba lisute ke ba bien wana eza vanité de vanité parce que mutu oyo ayeba ke biloko nyoso tokotika yango siko pourquoi ngana naza nango na banda ku 20 atako tunaboti bana mo combien poni nana na banda ku 10 poni di 5 même 3 même ko tutamuso mibale leke belé ba voiture mibale okokota na likolomo koto ba chambre tonginde ko ba chambre 12 olala kana chambre moko soki toyebaki mbele pasi o eza na Congo ezate kaka Marcelo ye moko akoki kosunga population nyonso ya Matete asungi yango abona mbongo ya zanango Marcelo ba bien oyo zanango kosunga Matete wana otongi penza orphelinat ya kitoko ya bana bandundu ozosola bango bakisi bana bandundu kombe ba okufa na ba cancer na Congo wana mais ya yo baza bien bazo sepela kutu bazala bandundu mais tala bamso bazo lela bapo ezo tobuka mafuta kopakoleza te mais soko zalaki église catholique na mbongo yo zanango Marcelo linga kotonga ngo olinga pe kotonga me ba école ba hôpitaux ba œuvre moko social okoko sunga bato mais osala ngo te ozana tina na yango te mais lelo mwasi na yo asankapare yo moko lobi azaki na ba bien belé biloko ebele Blanche akufi atiki yango amemi bande ko bolanda amemi eloko te soki yo nanga lelo tokei tokopona eloko te tokopona parfum bakotia yo te maquillage bakotia yo te oko nyonso ekotikala alors soko ozana basapato 10 poni kobakisa 12 ou 13 tango wana nana ekufi nango te mbongo wana kosunga no mpe bandeko mosusu baza ebele même pas na Congo même ka awa na poto tozala bandeko mosusu baza na poto baza ba sans papier okobenga mpe osungi opo kobenga mpe na nzela tango so komona mpe namoni la danoise na nzela tango so aza na eloko te okabeli c'est ça il faut topesa naka parce que tout est vanité ndeko nanga bato nyonso baza pa Marcelo wana ebele baza wana tango église esilaka Marcelo osalaka nini est-ce que ozata na place moko te kosala ta restauration ya pamba balambaka na bango kaka opesaka bato ba jeton par jour ata 100 personnes bato nyonso te baleki ebele mais ata par jour bato baye wana bazwi chance ozwata 100 jetons baliaka ata pré-église balie bake na bandako na bango bosalaka yango te même na Ecodim
place bana mike bazalaka osome monta ba jouer na ba Noël ozopesa bana mike ba cadeau pona ko attirer bango chaque dimanche bazoka moi ba bonbon pona ba ya ko yoka matea Jésus bando linga bana azomema bango mais bo pesa ate bako yawana différence ezali elateli ya mwana pasteur na bana bandimi evangeli kiti ya mwana pasteur bakosala ngo penza nyonso kiti ya mama Blanche etikali bino ba pasteur bokoma basi na bino bakiti ya lix bakiti yango mpe bino moko te moto bosombaka ngo kaka bandimi mama somba kiti ya pasteur mpona basambelela yo chaque fois pasteur azovanda yo ozozwa bénédiction luvunu soki yo moko na motema nobongama te mama soki yo moko yamba Yesu te soki yo boyaka na yo repentance yaya ata basambeleli yo ata pasteur azopete mikinza na kiti oyo somba luvunu okokota lola te okokota lola te mukola suka okendeka na esambiselo ozo comprendre bandeko na nga tolanda na bokebi nyonso mate ya Marcelo boyoka ngo na bokebi nyonso bongo bino moko bopesa na suite voilà bandeko vraiment les na esika moko bo comprendre voilà tolanda ye na bokebi nyonso zamba pesa biso grâce efungwama voilà efungwama C'est pourquoi l'Église ne doit pas être fondée sur les biens matériels. Nous vous prêchons le succès, nous vous prêchons de devenir grand et tout, c'est bien. Mais toutes ces choses que Dieu vous donnera sur la terre resteront sur la terre. Alors la priorité de votre cœur, ça doit être la croissance de vos âmes et de vos esprits. Elle n'a rien emporté de l'autre côté. Tout ce qu'elle a emporté, c'est la dimension spirituelle, la foi en Jésus-Christ, les bonnes œuvres qu'elle a pratiquées sur la terre. Frères et sœurs, si encore ici quelqu'un qui est matérialiste, pour l'argent tu peux tuer quelqu'un, pour l'argent tu peux te prostituer, pour le bien de ce monde tu peux entrer dans l'occultisme, pour le bien de ce monde tu peux voler, pour le bien de ce monde tu peux t'enorgueillir, t'enfler. Je te dis, tu es dans une grande distraction. Parce que tu es en train de t'enfler pour des choses qui ne sont même pas à toi. Ta voiture n'est pas à toi. Ta maison n'est pas tienne. Tes habits ne sont pas tes habits. Ce n'est pas à toi. Oh, c'est à moi. Ce n'est pas à toi, frère. Rien que tu as est à toi. Rien. Même pas un bic. Même pas un bic. Même pas un peigne. Même pas un tige coton n'est à toi. Même pas un bouton. Oh, que Dieu nous a humiliés, nous les hommes. Même un bouton, elle n'a pas emporté de l'autre côté. Même un tige coton, elle n'a pas emporté. Même la poudre, elle n'a pas emporté. Rien de cela. Voilà. Bande konangai. Marcelo a uti côté ya biso. Mate ya kitoko. O tozo senga ke yemo konano asalela yango. Mateo ya zoteya tokei na Bible. Tangu Zaché amonaki Jésus. Ezalaki lokola Zaché akufeli moto. Ala muki. Alobi Jésus alobi na kita na nzete nazo ya kolia epai na yo. Eza lokola Zaché akufelaki moto. Eza lokola Marcelo akomi lokola Zaché. Zaché lokola Jésus a yesu ko epai ya Marcelo. Qu'est-ce que Zaché a dit, a fait Marcelo? Qu'est-ce que toi tu as fait après la mort des Blanches? Est-ce que toi tu as pris les habits des Blanches? Tu as partagé aux pauvres? Est-ce que tu as pris les biens des Blanches? Tu as donné ça à sa famille? Oh, biologique, oh, bako kolata yango, oh, bazana pasi. Où tu as mis ces bijoux? Voiture oyo sombela qui Blanche, c'est pour Blanche.
Est-ce que tu as donné ça à sa maman? Bana Blanche, ils n'ont pas besoin de la voiture de Blanche. Bana Blanche, ils ont besoin de bisous à Blanche, ni ses habits. Bakozwa yango na époque na bango. Est-ce que tu as fait ça? Ndeko, partagez cette émission. Likez Kende Musika. On est là pour sauver Pasteur Marcelo. Bino bafana kwiti bo finga. Mais Pasteur Marcelo va écouter. Pasteur Marcelo, ozaka pe mulayi mingi te. Na miniti oza Zaché penza mukuse wana. Ya. Qu'est-ce que Zaché a fait? Tant que Zaché a moni que oh, na moni Jésus. Comment na Jésus za lokolo kufi ya sika osekwi. Azwa ki ba bien nyonso. Aka azongisa ki. Yo za na ba bien ya bato. Makambo évangile na bino na kolia ka bato bambongo. Évangile na bino na kozwa ka bato ba 10 biloko nyonso ba pesa ka bino boliaka. Marcelo ez évangile ya mabe. Zongisa yango na population. Donc salela ngo ba œuvre quantitatif to ba lobaka. Sunga babola. Zwa bilamba ya Blanche Kabela bato bazangi kolata. Zwa bilamba na ye zongisa na famille na ye. Koko c'est la bana te. Na miniti okomi Zaché. Na miniti yo moko lobi même pas bic ya pambo kinango te. Même bouton. Même ba linette nanga o edanga pona na tala ya. Jour wane ko tikala. Et voyez ba lisute ke na somba kiango talo. Mais oh na kolo ba te vanité poisson na longoli on mona bien te. Tu as pas besoin de lire. Tu as besoin de lata, mais construire baningati. Parce que tout excès est un péché. Excès d'argent est un péché. Assoiffé d'argent est un péché. Yos oso s'accamparer na nyonso. Tant yoso ya l'église, yoso ya na Ferrari, baninga na obaoya na ba moto. Jésus marchait avec ses apôtres dans ma colo, il n'y avait pas une grande différence avec Jésus et ses apôtres. Mais les lois sont au monde pasteur. C'est Marcelo qui nous dit que dans occultiste était, pour dans occultisme était pardon, tout comme occultiste était, pour na kozwambongo. Mais si toi tu es là, répands-toi, sors de là. Et puis viens dire aux gens, parce que bateau sur ma bakaka, ozakuna na kati, mais yumoyoki azo peki sa biso. C'est bien bon. Biso te recontate. Mais ce qu'on amena yomoko Marcelo, si toi tu es là, sors de là. Et que ça la kitoko makasi. Bravo na mate ya otei. Mais malgré ton otei yango, ebele ba yokate. Nde yango nga na mitunaka. Est-ce que lui fait l'eau ezalaka? Parce que ceux qui ezalaka, boni ba pasteur ebele ba aussi ba kisi, même ba prophète pour na ba ka prophétiser ka bato. Lokola pe mutu nyoso alinga prophétie lokola la danoise. Tozo kanga mala bango ba olia bato bambo. Menga to prophétiser nga olia ngambo te. Ozwelo ko pa na ngati. No kabelo ne na kabela mutu nyoso. Mais non, il n'y a pas noté nous le bas. Pesa 1000 pour ne pas s'embêter là yo. Non, pesa te. Pour na 1000 ya ngope na zana ngote. Bande konanga na bande oké na soka. Non, linga to yoka lisusu pour la dernière fois. Marcelo Alobinini. Et ko sa esali kitoko pasta solo li bien. Mais pasta na tenté. Naze pas nanga te pas décortiquer makasi bande konanga. En tout cas so eza pas lobi ke pa na yo inspiration eza mususu. So posa libanda inspiration mususu. Alors bande ko bondi milanga ka bongo. Dans 10 semaines no zonga. Na epé quand même na sepelisa bana bongo te. Voilà. Donc tolanda lisu na bokebe nyonso. Tout est vanité. C'est pourquoi l'Église ne doit pas être fondée sur les biens matériels. L'Église ne doit pas être fondée sur les biens matériels, Bandekunanga. Tout est vanité. Bandekusaka pas si bon, tout ça ko bon. Vous êtes obligé de là.
C'est pourquoi l'Église ne doit pas être fondée sur les biens matériels. Nous vous prêchons le succès, nous vous prêchons de devenir grand et tout, c'est bien. Mais toutes ces choses que Dieu vous donnera sur la terre resteront sur la terre. Alors la priorité de votre cœur, ça doit être la croissance de vos âmes et de vos esprits. Elle n'a rien emporté de l'autre côté. Tout ce qu'elle a emporté, c'est la dimension spirituelle, la foi en Jésus-Christ, les bonnes œuvres qu'elle a pratiquées sur la terre. Frères et sœurs, s'il y a encore ici quelqu'un qui est matérialiste, pour l'argent, tu peux tuer quelqu'un, pour l'argent, tu peux te prostituer, pour le bien de ce monde, tu peux entrer dans l'occultisme, pour le bien de ce monde, tu peux voler, pour le bien de ce monde, tu peux t'enorgueillir, t'enfler. Je te dis, tu es dans une grande distraction. Parce que tu es en train de t'enfler pour des choses qui ne sont même pas à toi. Ta voiture n'est pas à toi. Ta maison n'est pas tienne. Tes habits ne sont pas tes habits. Ce n'est pas à toi. Oh, c'est à moi. Ce n'est pas à toi. Rien que tu as est à toi. Rien. Même pas un bic. Même pas un bic. Même pas un peigne. Même pas un tige coton n'est à toi. Même pas un bouton. Oh, que Dieu nous a humiliés, nous les hommes. Même un bouton, elle n'a pas emporté de l'autre côté. Même un tige coton, elle n'a pas emporté. Même la poudre, elle n'a pas emporté. Rien comme ça. Même pas rouge à lèvres. Boyoki, tosuki wana pona lelo bandeko na ngai. Un bon attendeur sali. Papa Marcelo, Matéa Oyo. La charité bien ordonnée commence par soi. Ne viens pas à l'église pour prêcher les autres, afin que Bapé Saoma Bonza, yo s'enrichir entre toi-même aux salés la modé. Mais ngana kanisaki, ogoyo lobby, vanité de vanité, tout est vanité. Ah, banda pour écouter ça yangate. Mais toi, tu as combien de maisons? Combien de gens à l'église n'ont pas de place? Oh, quand tu peux ça peut, même baza proche na yo. Tu peux les loger na compte église au lojaka bango. Ndenge catholique a lojaka ba prêtre na ye. Mais au préféré banda kono tia ba locataire. Pour na kanini mbongo botonda mbongo te. Tu nous prêches, bravo. Au prêcher biso bien. Mais yombo kona banda au sali lango. Il fallait y a aux anon biloko à blanche, au partager, ndenge zaché à salaka, tango yambaka yesu. Biloko nyoso ba bien mal acquis. Toi-même tu lis la Bible, tu sais. Et loko nyono ngana zana weza bien mal acquis. Il fallait zongi senango pe bato. Partager Marcelo. Tout est vanité, boye bango kasoki mutakufi. Nde tout est vanité. Mais tant que vous avez un bon moyen, yo moni siko na kota blanche, tout est vanité. Mais oh yo siko zana mo Marcelo. Yo pe yaba ko partager yango avant au kufa. Sinon tout est vanité et serva ka leçon te. Parce que tant que vous avez un bon moyen, ayeba kangote, bayeba kangokaka ndeko nanga tika, tout est vanité, noko na bisa kufi kuna, atiki nyonso, boyebi Chanel a kufa, atika na kutu ko bota te, atika biloko nyonso na soki na mboa, soki na nyau, versa sikuta zaka pede, atika nyonso, tout est vanité. Mais yo moko tout est vanité, yo nozoya. Ngana mesa Gucci, nala takaba Gucci, ngana zena ba lubute. Mama lubute ekotikala. Bako kundo makolongulu. Bana na yo bakolata mote. Bamsuku babota ka bana mibali. Siko bana no bakolata mo. Balate lango wapi? Bandeko ba mama batata. Na somba ndako, ngana zaka locataire te. Yo na ngai ba okunda na kati ndako na wana te. Blanche ba kundie na métropole. Ba kundie kuna koleka rapport ni même na Gombe. Pa na Gombe wana ba place peza la na ngwe ba ko kunda pe mutu. Mais ba kundie côté kuna
o ezana mo pe ke bata pambala pe so bokangisi 8000 na bino 3000 5000 bokundi na bino kuna atiki ndako ya kitoko ba Ferrari ba voiture à somme atiki yango ndesko ba ekoloba tout est vanité tant azali na bomoi ezaki vanité te Marcelo tant yo te yango yaka pe côté ya que mais bien je partage aux gens parce que tout est vanité atoka binango batu ndeni na Marcelo tu okufa na yo sans bongo te sans kozanga kolia sala yango po atomona ke okokisi likaba vanité de vanité to boy to yo kaka moso mutasa kufi esala ke sengote yaya botika na malam je vous love bye bye see you